balandi ya Fantastique Info télévision tika te nzambe abatela bino nzambe napesi bino lisusu mbote na mbala na yo ya liboso ya kolanda biso soyez les bienvenus na kati ya chaîne oyo wapi efongolaka bino misu oyo wapi etelasaka bino baréalité oyo eza na kose passe na kati ya République démocratique du Congo ezali bongo molobe na bino votre humble serviteur Monsieur Zéphirin lelo nazotelesa bino ete lolenge kani ndenge nini okoki s'en sortir na otali bongo na domaine ya agriculture na kati ya République démocratique du Congo elongo na papa na biso oyo wapi azali pembeni na ngai ameka ko se présenter soki abengami na kombo nani mbote papa na biso Mbote papa Zéphirin mbote na yo. Papa na biso tomoni ona mbele oyo tolobaka na Kikongo machette na français eyingi kolakisa nini ozali moko ya baloni moko aussi ya baagriculteur na kati ya Kinshasa RDC. Exactement papa, il n'y a pas de son métier. Nde nazali awa nasalaka misala nyonso. Nasala misala nyonso yango nde nazo vivre nango, yango nde bana bazotangela, yango nde puisque vie eza likolo te kasi eza na mabele. Mabele nde yango nde eza banque na biso. Mabele nde yango nde eza vie mobimba. Yango eza kaka na mabele. O mbongo, o mituka, ba avion, ba ndako kaka na mabele. C'est-à-dire mabele nde yango nde banque. Alors, bato ebele bayebi élaborer et ses enfants elingi kolakisa nini ezali kama mabele o balobaka ete la terre ne mange jamais. Oui ezali mabele nde yango nde likambo mabele nde likambo voilà mabele nde yango likambo mabele nde yango nde solution mabele nde oyo nzambe apesi ete alobi ete aller cultiver la terre yango nde mabele okobeta lisolo otali bongo likambo ya mabele mabele na biso lelo tozomona awa tozali bongo wapi nano tozoba ete awa tozali toujours na Menkao toza na quartier Menkao na nzela ya kinga kati na ngomba ya docteur na ngomba ya docteur papa na biso na kati ya Minkao eza na bato oyo ebele lelo bazoloba ete Minkao ekomi na mabele moko apauvre c'est-à-dire mabele déjà ekomi ya kokufa mabele ekomi déjà utilisable déjà basalela trop mais kasi bino oza na kokoba kaka na hôtel bongo côté ya kolona bilona na bino est-ce que vous êtes sûr eke na biloko bozolona bokoyeba na s'en sortir na yango? Oui exactement papa mabele ndeko yo lobi wana mabele ezalaka pauvreté mabele ezalaka pauvreté problème eza nini c'est-à-dire eza na biloko yo kolona endimi pe place wana eza na biloko mosusu oyo kolona place wana endimi yango te mais le problème ya nguba neti mikolo toza na kolona nde banguba nguba ezala na problème te eponaka pe place te mais oyo etangami nde baboutir comme ya manioko comme ya caoutchouc ezala eponaka mpona nini par rapport ya matiti kolona nde eza eloko te ko kolona 10 hectares 20 30 bato bamoni mpe ke natela ye wana aloni na ye mais likambo eyaka kaka nde na kolongola matiti mais soki olongoli matiti oza molende na kolongola matiti lobi bato bakoloba aza na kisi biso tozwaka te mponani kaka ye nde biloko ezobota boye non osacrifie na sensi ke olongwisa matiti na yo obimisa mbongo no bandeko ebele baza na poto salelanga misala ya bilanga akoya mpe misu namona na sentiment ya bato aya aloni ne mpe biloko na ye wana bia azwi nzela akei abosani ke ndani na loni boye lobi efale matiti ebima fale nalongola matiti mais tant yo ozomona kene ozolongola susu matiti wana te mwa temps wana esali nini ebandi kopusana bakobenga yo tinda mbongo boye mpo balongola matiti nakozela tozela fin du mois matiti mpe koyokaka nozela fin du mois matiti mpe kozalaka nozela samedi zela dimanche zela boye matiti eza na matoyi ya koyoka mokolo wana te ntango ozosala projet ya bilanga c'est-à-dire faut se préparer bilanga nga nazosala nakolo eza na temps ya matiti ntango ekomi na temps ya matiti mbala moko balongoli yango eza na ngonga ya boye eloko na eloko eza na temps na yango kozwa ngonga ya kolia te okende kotia na kosakana kozwa te ngonga ya kosakana yo tia nde ya kolia bongo ekosimba te okobanda kosala baeshek bandeko ebele na poto bazobimisa bato ebele mabe ya aliaki mbongo natindelaki ye boye aliaki mbongo non olie mbongo te yo moko nde olie mbongo na yo puisque isi oloni mais oboyi kosarcler retard eza wana eza ndeko oyo opesaki mosala te alie mbongo yo moko nde olie mbongo na yo voilà papa na biso ni 15 telesa balandi ya Fantastique Info télévision oyo bazolanda bino bao balula bilanga et surtout na kati ya Kinshasa na kati ya Bakongo na kati ya Bandundu
papa na biso bazotuna mutuna ete lelo opesi ye devis tozomona ebele opesi bango devis ya kolona opesi ye devis pour ke bobanda kolona lelo akomi koganga ah non ndenge nini ozangisi ye mbongo bo tracteur fo ekota 2 fois fo ekota 3 fois pourquoi comme ça bino na Kinshasa tandis que tozomona na Sénégal na Mali basalaka boye te pourquoi kaka bino ya Kinshasa tomekani mpe kotalisa balandi omekani mpe kotalisa balandi bazolanda biso oyo bazalaka na mwa bainquiétude wana na kote wana ya ko par exemple opesi bango devis ete pour ke tosala tolona manio tobandaka nano na boye pour ke tolona nguba tobandaka nano na boye tasa balandi ya fantastique info télévision ndeti bino awa na maluku besima na mikao kobandaka na nini si par exemple ndeko aza na besoin alona manioko par exemple. Papa Jeffirin biso na kati ya Menkao mabele eza ba jaser eza su basu d'ouverture te voilà. Eza ba jaser lokola mabele na kati ya Menkao ya rayon ya Menkao pamba te mais rayon ya Menkao mabele eza ba jaser ntango ozozwa transport nini labour tracteur na yo okosala na labour soki osali labour okokende na ers soki okende na ersage à ce moment bato nde soki ozolona nguba nde bato bakopopola na maboko babandi kobongisa yango wana so ozolona nguba mais soki omoni ke okolona no nguba te osali labour osali ersage okolona nde okosala susu billon 3e fois malembe bapedete wana epesama par exemple toke na labour tracteur epesamaka eluwamaka na combien deuxième labour basengaka combien nyonso wana billon toyeba nyonso ozoloba ngo fo pesa na badetail. Papa omoni eza na bato mosusu bazali na lokoso ya mbongo na niveau ya biso ya Kinshasa awa wewe yebisa mutu verité soki akoki asali po bima mabe te yebisa mutu verité soki amoni ka kosala asali puisque mais eza na bato mosusu na mboka oyo eza ndenge nini ye amoni ke no eloko wana eza na prix boye akritisi mwa prix po batindele kaka mbongo wana lobi akomona su te moye asala mosala wana alors lobi ntango ekomaki oyo emataki boye apesi susu rapport ya mbala mibale obimi mabe biso na kati ya Kinshasa awa nde tozosala babilanga tracteur normal eza 200 000 francs oui eza 200 000 francs wana nde ezali po basalelo labour soki eza ers 200 000 soki eza billon 200 000 wana nde basaleli mais tokakaki na bane eleki tracteur tobandaki kolwa yango toloba po mpe ba 175 000 170 000 180 000 mais pourquoi lelo tomoni 200 000 emati mbala moko boye tandis que carburant eza ya kokita na kati ya RDC. Mais tozomona mpe na bastation ebele lokola babouge boye bango mpe baboyi koteka mpe balingi kaka no bavanda kaka na baprix wana epuis tomoni saki ya nsima ezalaki awa epai na biso awa na Menkao awa ezalaki na niveau ya ba 25 000 28 000 mais lelo saki ya nsima ekomi 35 000 na kati ya Menkao emati mpe na mbala moko eza biloko bango tracteur wana bazotia carburant epuis baentretien ezali bakote bazokende peut-être eza mosika ya kozwa na 170 000 wana po lobi ya bénéfice et puis azokalkule mpe bénéfice na eza na kati ya lobi babandaki kobénéfice quand même papa na biso ni 15 boni kokotela bango non tokokotela bango te eza mosala oyo biso tosalaka papa ifo kopesa mosala ono wana valeur soki yo omatisi tracteur c'est-à-dire 200 000 wana soki na terme ya dollar kopesa biso apo combien de eza $80 $80 oui 200 000 eza na valeur ya $80 wana nde ezali labour wana nde ezali ersage wana nde ezali billon oui 80 oui mpona kolona manioko mais soki okomi na makambo ya nguba wana ekomi makambo mosusu osali na labour 80 oye na ersage 80 okoya kobimisa susu 80 mosusu opesa bato babongiselo na maboko bakombola place wana babalusa susu mabele bien puisque ntango bazolona nguba wana kongo etutana ata na mwa mabele ata mwa nzete moko boye te voilà yango wana nde okokende nde bien mais soki olobi te oyoki yo opesi rapport ye alobi kuna ngai okoka te ozokosa loba mama papa luka motu oyo amoni keno aza na moins cher soit po bokoba na ye mpo yo osaki te no na kati ya baproblème mais ntango ozondima na kati ya baproblème yo omoni eloko yango oyo bazwi bisoko taba oyo aza mwasi yo ozoloba keno aza mobali ngai nakondima yango te ngai nakondima te mpo na ngai vana nakondima te malamu tokutana na nzela bonjour par rapport oloba alia mbongo na ngai napesa ye boye bakashi wana nalinga yango te funa ye biso eza vérité eza na ebele lelo tozomona ete
atindi balonela ye bilanga apesi mbongo ya première labo deuxième labo ekomi na troisième akatani oyo bolona kaka bongo lobi nango atali résultat epesami mabe akomi kokondane batravailleur baouvrier oyo babandaki kosalela ye mosala. Est-ce que papa na biso wana botukufaka yango mpe ndenge nini d'après bino? mpo na ngai ye moko kasi akundi mbongo ne na mabele na ye mutu wana taba aliaka na molayi ya singa na ye ntango yo omoni keno okokatana malgré likambo eyakelakaka te me ntan likambo eyakelakaka te mabe ya bandeko na biso ebele ezani yo ozomona keno bazoyebisa mpe bien mboka oyo mpo osala boye matiti ezalaka ebele yo sala na mwa ndambo omoni kokokokoka kokende mbala moko vaste te kokende penza te kofungama te aza na mbongo molayi te me mona osali mama 5 hectares yo eza na mbongo penza te me ozolinga siko osala 5 6 mpo bamona yo oui ozosala no bien me lobi obosani keno eza na inconvénient moko boye ezoya liboso awa eza ya matiti ezozela yo alors lobi okokata na biloko ekokufa mutu oyo azwaki responsabilité ya biloko na wana abimi mabe yo nde mutu obimisi ye mabe eza ye ya bato te donc c'est ça biloko na koko yebisa bandeko ezalaka te. Voilà balandi ya Fantastique Info Télévision tokei bayimba tuna papa na biso Nikense mesi mama na biso Germain alinga tuna si par exemple lelo alobi apesi mbongo ya tracteur ya première opération deuxième opération et puis na troisième sikoyo soki ye na terme ya kolona ayi kodepase combien pour que 1 hectare elonama malamu boutier ya biso ya manioko ya projet soit ya normal ya malamu ayekobimisa akodepase lisusu boni epuis toyei toyeba mutuna mosu etunami papa na biso Nsubila alobi ete par exemple 1 hectare pour que mosala esalama malamu otali bongo ya kolona manioc pendant du début jusqu'à la fin nto okoki kodepase bongo combien okoki kotiango comme projet pour que mosala na ye esalama malamu rentabilité mpe emonana miso. Papa Jefferin nakoyebisa yo soki mutu alinga alona 1 hectare mpo na manioko na ye 1 hectare d'abord ekotaka nanu 10 sac ya banzete ya babutire ya manioko voilà. Wana nde eza 1 hectare ekotaka vraiment 10 sac na kati ya 10 sac wana okolona yango mpe bien a distance ya bien wana nde sava maintenant na kati ya sac moko ndenge biso tozosomba mikolo oyo nde biloko yango ezomata liboso tozalaki kosomba yango sac moko $10. nayebi ke na zwaka saki moko la fois passé pana ebe ezobima mpe ezobima mpe très bien alors en tout cas papa Zubila aza mutu moko aza molende vraiment na misala na ye yango ya solo maintenant mikolo oyo tokomi osomba yango $13. Comment ça papa na biso? Oui, $13 wana tozosomba na saki moko mbala moko na transport po ya kokoma na saki moko ozoloba saki moko wana ezokota combien de bots na saki moko? Na saki moko normalement soki ozwi saki moko ekotaka plus ou moins 4 à 5 bots wana nde bamorcele yango batie na kati ya saki bien chargé wana nde ba $13 wana nde okozwa yango wana nde yokokoma vraiment na destination na yo oloni yango maintenant soki oza na 1 hectare ozwi 10 saki na kati ya 10 saki wana oloni 1 hectare na yo batu oyo bakolonela yo 1 hectare wana oleki akende kozwa prix ya tracteur $80 yo kopesa ye $40 donc moitié ya tracteur wana eza mutu aloni yango ozwi nde mbongo wana opesi ye baloneli yo biloko wana donc tosalaka nde bongo papa Jefferin soki osilisi wana okende baetape ya baentretien entretien prix moko na tracteur puisque bakosilisa yango mokolo moko te matiti tala neti matiti neti oyo ozomona oyo mutu po abanda kosarcle yango 3-4 po basilisa yango me 1 hectare ezali awa te eza quand même distance eza mosika alors akozwa toujours prix ya tracteur asaleli mosala malamu mais eza na mosusu akoki kondimania na lokoso yango soit na pasi ya mbongo mais asaleli mosala ya malamu te po amoni nazwi na nga mbongo moke tika nasala na nga mbangu abimi mpe akei na ye lobi ntango koya après 1 mois 2 mois matiti ezongi susu sarclage na esalamaki bien te puisque olingaki nde kokakola kokiti kaka olingi kokakola nde mingi biloko kokakola bon oui nazoloba yango puisque Thomson ya 2000 na wenze ezali Thomson na $1 ezali puis ya $5 ezali
$1 eza ya $5 ezali. Bamisusu alobaka ete kokende poto elingi koloba te kokende okakola lisusu te. Mais non, kokende poto eza te ke no mbongo na yo ozeke buka ngo kuna non non eza mpona bongo te. Soki oke poto c'était ozoluka nde peut-être eza na bato mosusu na poto biso na Kisasa toleki bango. Mais yo yoki baza ebele. Mais yo yoki kaka kombo kaka ya poto. Poto ya lelo ezomona lelo bakino bazosoma mapango ba $100,000. Mapango ba 50 ba 80 dans la poto quand même pas. Bazali poto ya lelo etikala poto ya kombo ya bilamba. Mais ezala ba bilamba musu toza ko banga mutati ndelanga na poto bo mais yeta nguta poto ayo kokuta yo zala ngona nzo. Osomba ki pe awa. Toza nango tozumona pe likambo wana. Ngana koko somba omoni ya réalité mutawuti poto po akabele ne fiske $5 apambo boye zwa $5 yango. Fwa yeba nino saleli ye. Mais yo wana kin papa jifrendo yo yebo ya lobi. Ah ndeko pe wuti musika zwa moi $20 yango yo o se sauver nango. Mais na poto muta kabelo bongo te mutawuti pe poto. Boko nakuta na bango pete. Nakuta na bevenema na mutu atambusi yo na simande asengi yo merci. Mutu atambusi papa ni kese lakisanga boya sala boya na sima ko tambolana asengi yo merci abima. Baze belenet biso be énergie tozo perdre o tozo bimisa o. Mais lobi akobenga ngai asenga numéro papa ni 15. Soko pesite o no mutu mabe. Ayebi te ke énergie nini oyo bimisi pour que okoma kat nesika. C'est ça le problème de bande kona biso bazana bazali moko ezana batu mususu eza mutu mususu ye moko vraiment conscience ne travail biso de message ko senga te. Voilà non ko senga na pe muta ko mono soki ndenge nini ko senga na eza quand même gentité. Tika ye moko conscience ne travail que non mutu na tambusi ye ni na ko sala pona soki akeye soki ko peso apesio mais ko senga wana vraiment ezana batu mususu ba mesana te neti ngayo papa je fina papa nikezi en tout cas na koko na nga ko senga penza na mutu te soko pesinga so pesinga te mafuke nde na yo. Voilà malanda fantastique info télévision bolandi biso na bokebi nyonso ndenge nini ya ko sala projet na yo ya agriculture ya koteteli bongo par exemple ya manioc ya kolona ngo netando ya 1 hectare total sibino ba détail total sibino ba dépense o wapi et okutaka pour que o bimisa vraiment rentabilité ya malamu et puis rentabilité aussi se compter na milliers oyo zali na milliers oyo loni babilona na yo et puis yebaka ete ba terrain musu zali d'ouverture ba terrain musu zali bongo za cher neti côté o tozali plateau de bateke ba terrain tunsami na za cher ozolona preparaka tiaka singa ya loketo kanga penza bomba mbongo no malamu oyo etali bongo mpona baentretien soki esalami malamu te lifuti na yo mpe ya mosala osali ekomonana vraiment te tika ete nzambe apambola bino papa ni 15 toyebi to soki ozali na linoko baya koloba na oyo etali bongo na bato balula bilanga na bato lisusu bazominimize bilanga parce que lelo tomoni bamali basénégal bazotombwama na oyo etali bilanga surtout na bakonzi na biso ya mboka lelo tomoni bakaboli batracteur mais kasi batracteur yango ekomi ya kobombama ekomi ya kinchoka donc c'est-à-dire mutu abombi aya osala de temps moko boye kozalaka non bato babosani ekomi kobimisa yango na balocation maintenant est-ce que gouvernement mutu apesi ya ofele mpona bato nyonso ozoloba papa chefire na koloba soki mutu azominimize misala ya bilanga donc c'est-à-dire wana bato oyo bazalaka alingi adépense moins mais abénéficie ebele. Oui, alinga a dépensé moins à bénéficier. Voilà, bazande batu ya bongo. Mais mutu oyo ayebi vraiment musala ya bilanga pasi ya bilanga akoko minimiser yango te akoloba no ayebi pasi ya bilanga. Nazana bambama ebele vraiment na niveau ya libanda ya mboka oyo ayebi papa ni kesi to sala boy papa ni kesi to sala boy bilanga eza batu moko ba tracteur nano ezalaki ya gouvernement lelo ekoma ya moko ekoma ya ba particulier. Bon tala kaka mboka ngo ndenge tozali mboka ekoma soki ndenge nini soki ndenge nini mboka ngo ndenge ekoma alors moya kolanda kuneza mais lokola ekoma ya ba particulier mutu asombi eloko na kasi azoluka lobi pe po abénéficier ya kotiela otalo moko boye mpona nini asombaki po abénéficier nango alors ya kotiela otalo moko pe po amérité mais yo kokanta ezalaki ya boye non bongo te yo nde serre ceinture na yo lokolo zana besoin ya eloko wana po lobi pe ozala na esengo ya kobuka pe biloko wana oyo olonaki na kati ya bilanga wana. Par exemple papa jefine na koyebiso moke nazana bandeko moko ba ebele ya libanda mboka tala mutu asombi par exemple lopango abimisi mbongo ebele ba 1000 et quelques dollars po asomba lopango mais papa jefire po alongola ne fiske matiti
na kati ya lopango nafutaka $15 ya pamba epane ekomi problème. Azolianga mbongo atiki lopango zamba. Lopango wana lobi tango akoya ayo kokuta zamba abandi koluka. Papa ni kese lopango na ngai eza wapi? Papa ni kese bon avanga na lakise lopango na yo okopesa nga $50 $30 pona kende kolakise puisque eza négligence. Et puis ngai pe lelo na changer pe déjà. Soki so ya na yo mona lopango na osomba o négligent. Bengi ngai papa ni kese ngai lopango eza boy préparer o ezali $30 na ngai. Soki oboyi na yo vanda yo moko okokenda ta na bureau na biso na Kimpwanza place osomba ngai kaka réponse ka yango na sina yebisa bango muto na za négligent nde ozomone wana yango nde fa futela yango mbala mibale eza ndenge moko nde na batabilanga nde ozomona papa Jeffrey eza bongo. Merci beaucoup bana ya Fantastique Info Télévision tikete nzamba pambola bino na owapi kutana libako kolanda biso na owapi ozana besoin ya kokoma partenaire ya Fantastique Info Télévision tosengi yo buye malamu tozana bosenga na bino ya ko contribuer na kati ya misala owapi tozosala na kati ya RDC mobimba tikate nzambe apambola bino na biso bisika ezwami yo mutozaki libako kolanda biso yo pena no s'abonner et vous massivement ozanga te na ko bénéficier na vidéo belé totondi bino bye. La chaîne de la promotion, agriculture, pisciculture, élevage en action, accompagnement pour votre réussite, agribusiness, notre mission, on s'y invite. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Gestion de projets agricoles, transformation du produit frais vers la consommation. Avec nous, chaque récolte est une victoire pour un avenir vert plein d'espoir. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité. Il est temps que les Congolais mangent bio. En Santos à la Bilonga, c'est le mot. De la terre à la table, un parcours réussi. Avec Fantastique Info TV, le futur est ici. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner, vous gratuitement. Fantastique Info TV, interface de la diaspora, pour un Congo bio, cultivons sans déboire. Agriculture, priorité des priorités, tout devient réalité, réalité. Fantastique Info TV, la chaîne agro-business. Pour un Congo prospère, un grand succès, rejoignez-nous, ensemble construisons l'avenir vert de notre nation. Le vrai changement de la RDC passera par l'agribusiness. N'oubliez pas de vous abonner gratuitement.